Salut Nabino Soto au CPL en www.cleboa.com. Ça dit Freddy Akimbe, l'équipe propre, il y a Onge Akimbe, Moninga Reméan, Yannick Etantoudi Weber, héritier Omokende, Stéphanie Lebana Stéphanie, Oyazara Bongo na Tokyo, Belgique, Paris, Stéphanie Lebana Saranarane Nango. Merci Nayo Sandoul Mopende, L puissance la patronne. C'est longa leader international. On est toujours ensemble dans le groupe Nabiso WhatsApp. Et pour un été, Nayo Tonton Banda de la nation, l'homme invisible. Papi Gene, mes condoléances Nayo pour Bissonio surtout au père de papa. Matika Songo, mes condoléances Nayo pour ton père de grande-mère Nabiso. Pourquoi pas Nazala Ingrana Shadrach Chibangu, papa Namaglo. Papa Namaglo, moi na ya maman Saya, et puis papa John Makaya, moté ma fifi Vuka, Katini Chipamba, Chipambalo, Jibe Kumaluta, Tunanga Moro ya Kati. Evra Bisangu, très puissant, Posakaka, très puissant. Evra Bisangu, Chancel Mbemba, non, c'est l'Obengangaï, pour Nenga Zala Kaka. Makri et Kanga, lèvres électriques. Lelo Awanaza, Awana veni Kabinda. Libanda ya Hotel Invest. Hotel Invest, ezali esika oyo ezana RTNC, studio ezana RTNC, Kofiolo Mide, Grand Mopao, l'homme à la 13e apôtre, Ayaki na studio pour à continuer ko sala ba boulot na e, moi ba dédicace bani ndenge kaka ezalara. Mais le Rambo alobi olobate, alobi merveille Rambo, Amiyo. Abengaki sous comme mon général aloba na ebité ce général ya nini to sola moi ebélé mais naza mbala moko merveille Rambo yaka Herman Apoyo Chabiso Maboye le plus doué il s'appelle Franck Akimbe. Freddy Akimbe. Freddy Akimbe mon frère s'il vous plaît yo atalaka ndeko bino ba doué bo alaka yo Franck Stemai donc voilà tautologie. Donc Franck Akimbe, la peste tout particulièrement il s'appelle le Quadraco Raman marché central. Moko biso ba africain, biso ba congolais. Tozaranaye na peste mbote belé. C'est ça. Voilà au peste mbote, c'est ça nini. Mais merveille Rambo na yo okuta bino awa na kabinda na RTNC ningi Rambo lo baike il faut sous studio. Studio sous soupo à ça la moi arrangement moko ya ba clip ya ba nini ya moi ba bloc belé na habité ce qui est bon. Non les arrangements juste les arrangements ça tout donc DVD tu au sala mamba DVD pour mon DVD ça na mamba on faut bongisa son voilà c'est le DVD pour quand tu vas la DVD disque déjà bimaki rien n'a changé oh bimaki déjà bimaki ça DVD tu sala DVD donc voilà pour mo kilié yo ka ba tu ba CP là et on monte aux allés avoir en plus bata Jésus de nuance meka boronina berado baido muzamba Gisèle ba kota pour les albums du siècle sur côté te ba wolola yo ba tona ba kota na kati ya clip te ba kota te na kati ya clip voilà na DVD ba koti donc voilà bazana dans ce sens là ba kota na kati ya clip wana moko omba potonga comprendre côté na komi. Et ça, la maman Morobo a déclaré qu'il 2000 balles, 2000 euros pour Babouaka Rambo a cité combo et moi parce que moi, on a âge à sa cola, mais mentalité n'est pas nous y a Babilo comme Morobo il y a 2 ans. Est-ce que beaucoup récupérer sous ce maman? Bon, oui, ma pour un cas, on a invité, on a profité, on a nité, qu'on fait au salaire, on a banque belleté. Ailleurs, bon, ça n'a juste les plus capitales les années sont. Dans le sens où il y a concentré tellement de clips et salamaki et ils allaient concorder pour moi au ça la clip n'a malobé concordé les rolingo le ba a mais qu'on a un clip déjà le bagage en avant donc on se bat ça la randonnée bazonga ba toto ba tout sarango ils allaient dans le même esprit donc le bi a donc ça ligue bato ba ota la biso bazota l'esprit à clip bazota l'esprit à chanson dans ce sens là il y a un moment ba DVD avec autant la machine donc c'est ce que Kofi fait ouais ba dédicace wana mususu ndemo lobi wana na ebité je suis pas au courant parce que maman na la benga ils allaient pour na ebisanga ke apesa mbongo nzembo onga na ebike ba yemba mutu jamais banda Congo ils allaient Congo à 2000 euros et yemba jamais vous comprenez ata mabele lisi quand peut être so ba sekusi alors ça là jamais
atanga il le so bina comme un musicien de nabena selo nzembo zo penga 2000 ya muke ata yo ndimate voilà quoi donc c'est ça pour nzembo ça œuvre d'esprit et tikalaka de temps en temps des années voilà dans le sens là ba récupérer ba to faire gola na clip ne ba récupérer bango j'espère bien que faire gola andi maman ko sa clip na Rambo bon non biso clip de Salama kondima pa nazana ba précision te clip de Salama moni lelo bato bazo ka ndenge fera yembi baza satisfait j'espère baza soutenir na posa ba mona plus ko yoka kaka ndenge Jésus de nuance a pasoli na grand prêtre quadra ba pasoli na sindi le cœur punze momoko ezane anze momo titre na ngomwana nazo bisa bato nzembo wana eza mystique oyo boyembisi evologo là il a etalaka eloko quadra ko lobby et baleza mozindo pe monene komodili yango te pe kofinga yango te kasi yo ekola kaka onange eza leçon to wana mukili eza na mapasi nango mukili eza na makambo nango koloba te ko nzambe mukili boye non yo ekola kosala nini koluka musala comprendre pour surmonter pasi wana yo mi concentré kolela te nzambe moi il est là bimi makasi nini eza te pour nature eza nature ekokanaka te donc yo siko ndongo za wana foyeba oh nini olingo sala c'est qui est l'essentiel pour toi donc il y a ba phrase moi tout le monde balobi les jours au jour batambongo ba robima babi nani ngani za ya suki zambongo des jours au jour batambanga bazobotama na imo parti on a te donc nana ngwa kanisa ke ya suki zambongo des jours au jour batambongo bazobota sara viona aboki ba petit na donc babiso to robima babino bo robima ba général Bediago avec beaucoup de force pour migolo na ye lisusu pour ngala sala ki voyage astral mais non seulement la principauté pour mambo il expliquera batu ngai so disque simbité destination ngai cimetière na lobarango so que simbité so batu ba monika le code gang amiyu je suis le seul moto babandi na kumbo wana cri mbala mokota niveau a plus Kofi Abwaka cri patron musique à Congo baninga na amiyu monde entier tombé lelo na biso bato ba sa ba vinga mono ba série ba vidéo leki na chombo donc c'est-à-dire message za capter en plus prière to sala rapo na ba nzela ngala grand peu de quadra to kei ko biso to sala ba messe tant que ba catholique to participer sango mazote ya biso to yango preuve nene fiche na biso bo mona ke longa dit Jesus Christ Jésus Christ na sima apparaîtra na ba apôtre c'est-à-dire message là ici étant que catholique donc 13e apôtre na costume nango sikoyo costume dans le sens ninga la te costume baninga balati ba robe nini ye costume te aza apôtre c'est ma po yango na lobit aza apôtre modernisé ba Pierre banani seri na bango zana ba robe banzambala omoni te omba potongo azongeli système moi nzambala moi robe moi bien donc c'est-à-dire ça dit dans les siens mais veille Rambo ndongo lobit dans les siens déclare déclare 45 DP 45 DB bon il a qui signé les planète non exploitée pour mon lelo le monde entier ba américain ba découvrir planète autrement ya terre autozali ce que batu ba ozala après 2 millions d'années ce que planète wana muto aza déjà c'est le quadra koraman ce qu'on a cadre ndoule avance pour mon hypothèse générique yo moni na bibo ba leader congolais tout yo nganga na biba leader congolais tout désormais mona générique na bango bandosa ba générique musu bande tout sur boki yemoko so moni da touche wala fali déjà zo kango banana na quartier la télé ko fa bagela ke abogela ke chanteur animateur ayesu na yemoko aboki na kitizela ya mantasela fali ayina ngwana aya fonati cela veut dire azu école idéologie pour moni lelo leader azana force les aux chanteur faut en avoir option ko faire l'axis option pour ko faire banango déjà depuis wake up wana biso tout bébé yena collègue na le roi de la forêt banango depuis kala nini nzembo akamulolo
Est-ce que vous comprenez l'animation? Je parle de l'animation. Le roi de la forêt a béton na mulolo, animateur. C'est ça comparaison. Parce que yo olobi ki note kala mingi te olobi nini kala mingi te boko mako yo kasiko yo la génétique bongo de leader mora boaki déjà fali déjà Alexa déjà wani on a bigé le roi de la forêt banango kala konzaren landu muzinga grand prêtre reine na bosani TV na Jean-Pierre Ta. Hein? Les professeurs de Louvain, vu à Kabila Rapetina. Yo, surtout ça, une émission, bah dédicace c'est les cas Malouba na wene belle point. Teza Malouba, te bateau batalinga la bande lobatro, na ina faire comprendre no boy. Na lobby boy yo kanga sou bien. Et Rosala kaka ke leader. Abandi générique bandeliti souka. Ngana émission la musique à Congo et comme bongo. Générique mais pas générique ça cadeau to pesa ba animateur. To légué bango. Mais si vous comme un musicien, moko ala t'esprit ne bandeliti souka ye morazo pomper. Est-ce que troisième apporte possible que nous peut ça ba leader monsieur Sounet oyo ba il y a donc ba leader à orchestre monsieur. Ouais, tu as otika déjà si je me trompe pas, Fali Poupa déjà. René n'a pas n'azo qui CD. Maman na lo baebi. Tu connais sous pas Vincent. Ouais ranson. Venanga mona petit na ebisa pecho gaza soda. De yepe zo qui CD na bosanité bazwa dire bazé belé. Bazé belé bazwa qui ba CD. Papa Wemba bokino pesa. Bon, moni ko fait le midi as un musicien assez respectable. Peut-être que balo ba CD monsieur Zoya na ngendo otika. Balo ba CD monsieur Zoya otika donc oyo yaki liboso ba pona na no Fali na le roi de la forêt. Donc tolo ba papa chéri, papa Wemba bazela nanu. Basi bongo te. Te na habite ke bazela nanu s'il vous plaît. Na bilongo nanu yete. Ngala ke ndako pesa bango pesa la nini. Ko fait sali ba CD amoni nga tout justement na bise non boss nazo kumata kota ba ma campagne na ngendo sala cop moko na bi oh tout justement donc na ba nini mafuna pesa ba CD na ba musicien congolais donc ba mission no ba na baza kota ma campagne atuninga ngabi no président Weranson na ve na nga Fali Poupa de Rey Mago 3 fois Asler Lima mama na kungiste chanteur solo baza ba côté wana tout justement zwango kende le kakuna donc erreur ya yo. Ouais, peut-être des erreurs nanga. Parce que les erreurs sont au ma campagne, au Bana d'abord et pas le roi de la forêt, au Mati, Fali, au Mati président Boubou Yondela. Là au Mati président Boubou Yondela. Nabiba leader, pas musique. Tu es pas un leader, il y a grand peu de l'économie protège. Wanasko il y a protection razo ba musique. Il y a musique ça qui Fali aza isika on a fait beaucoup. Pour nous aux gars. Na yebika pala Fali, na ndinga mabete. Fait beaucoup le habité. Si na yebité. Aza papa on a lingara trop avec beaucoup de respect na pesi mbote. Ni za polémique té. Ba tout besoin la polémique s'il vous plaît. Oh, le bela papa Wemba kasi. Le bela papa Wemba ke ngai merveille ramo papa Wemba na bi excusez na respecta ko mingi boy. Te na na droit le bela tinga na mona msa neta. Na mona msa neta na mona msa la quadra kora man patron de musique à mboko. Comprendre? Patron mutalonga ba faire. Le grand mopao l'inoxydable. Comprendre? Le but peut-être que son amour la musala n'a été que faut na manquer mutu. Il faut na pesa ba respect. On a bien pesa respect. On a pesa respect. Kasi popo tanga kombo mabe. Nazo bijou tanga kombo mutu s'il vous plaît. Pour na ebi que jusqu'à preuve du contraire salaire à souga na uta rozaya ko fait l'omide. Bien bombé. Yango ça nazo moi licha boye. Nazala moi boye. Ngakutu na kanisa ki le boss silencieux Jean-Jacques Malulu ndemu tapesa ki eba le rôle ezala ngo rambo yakabara plus bing ba biloko etikala na vie arolo ba non ndeti mikolo aza na concession mo ba uto pesi comme so le aéroport au mona ka pa nini mo ba tie panneau ya payer parler on a la boula tonga ba école donc ce le bi merveille rambo il faut 3 mètres et dans 30 mètres ba ngoni abi faut que dans 30 mètres so sur 60 so sur 30 donc abi sur 60 na yebité ezeki munene tota toro banda ezalo ko etandi ya bovan mobimba bo 4x4 bovan etandi na yaye so le bilanga petit na yebité ba mettre na ngoka yozo na boulot sala ninga habité vengana na boule kaka na tonga moi flat mo amuke ay petit na ngafoza mabele mais ilanga na okita kini po utaki déjà opesa corsinel on peut dire pesa parce que ba biloko bonga pesi apesi corsinel et pas nani ko ramana pesa nga vie
apesi coccinelle pana apesi nga coccinelle yo ndoza un coccinelle yo lobeza te benga Mike collègue na yo bosololaka lokamba. mes condoléances na Matika Songo, mes condoléances na Papi Guéné. Mes condoléances. Mais Mike, c'est ton frère là. Tunae Azala, encore une fois, on appelle Mike Lokamba, merci. Na assistant, soit assistant à jour, on a tina à 2h du matin. Tel rato, on a tina à 2h du matin. Donc Mike Lokamba, merci. Après, tu as panzaba champagne. Donc merci na boss Maloulou, na acteur so sala pona petit na e. Na ebisara bateau. Pona Kofi. Naza près na nyoso. Pona Kofi aza près na nyoso tout. Merveille Rambo. Album il y a 13e apporte na 39 titres. Ils allaient au moins na 7 génériques. O etikali na lo baloro la 33 et 32 chansons. Ba mususu na yoka ki wana eza wa zouk, mususu na okeza rumba, mususu na okeza lo la reggae, mususu da abeti mama style nyonso tout. Mais dans tout ça, il y a bêta. Oh, il y a maman là, on a 13e apôtre, on a un selfie. On dirait que single ya. Donc 13e apôtre, titre single, mais Nzembo selfie. Non, 13e apôtre c'est l'album. C'est le dernier tube de Koffi Olomide. Donc c'est l'album. Ils ont contenu selfie, ça fait partie de l'album 13e apôtre. Ils ont titre Nzembo Moro. Ils ont un moment mouké à 4 minutes. Ils ont mouké. Cela veut dire quoi? Ils en ont plus de chances. Il y a quoi accrocher rapide. Pourquoi? Parce que c'est la toute première fois que Koffi Olomide s'est déguisé dans Oelo Saliwana. Pour la bande Koffi c'est un chanteur, mais jamais un grand animateur. Pour le animateur, mais un grand animateur de DJ Quad. Pour boire qui génère mon maillot, mon rappel, qui a ma baisate. Pour battre monsieur Bassala Randé. Qui a ma benouane quotité? Et quotité, mon athème Salanga Drogba, quotité. Quotité wapi, des milliers, Chancel Memba, la beauté, les beaux garçons. Chancel Memba des milliers, vous comprendre. Chancel Memba, Freddy Akimbene Mutsunayo, Bisobe Batsunayo. Donc, acheter déjà le beau quotité. Grand-père de Drogba, grand-père de Messi, Lionel. Acheter déjà le beau robot, ils ont avanti. Quotité. Yango ne quotité, bien quotité. Tous les meneza Mikolo, ceux de la bête qui mourent, de son lingoya et quotité. Olalit. Yango na message capté mon entier. Oh le monde n'a pas président. Mais Michou Big Eza, Sin Mora Mabe, il y a deuxième monde. Kanga photo, Seka Moke, Buka Kingo, et quotité. Là, vous sollicitez, vous avez un clip, vous comprenez que place, c'est un signe au bonnet bowling. Déjà, tout le monde on est au 5-6 lesbiennes. Bon, il y a un banga, bon, on peut savoir bisous. Et ça, bon, tu le lot, il y a un clip en deux. Artiste. Moutuna Moutazana, soir, il a choisi vie à l'igna mené. Mon yon no zawana. Peut-être que sur le lobino, on a pas que journaliste boy. Nazana ngai bebe ngawanani. Nazana nga Joe ya bajo. Waneza vina yo. Joe ya ba PD na jana. Joe ba PD, waneza vina yo. Hompa, ngani naza boni na bina ben. Nga Merveille Rambo na nga Joe ba ser. Eza vina nga. OK. Daninga ko na ninga lisolo pe ki bien. Ngai Joe ba ser. Pour les gens qui ont la beauté à chérie, mais nous autres mibali, ça dit que beauté il y a ba chérie. Donc Joe il y a ba momi, sigo yo Joe il y a ba Joe. Sigo yo le rôle la clip à liboso de tala keza ba lesbienne bazo sangana ba sa net kaka. Sigo net yo boye. Nazo ebate pourquoi bongo? Donc cela veut dire que vie na vie au meninga la za Joe ba ser. Basere basé belé badam nanga lora ba Naomi et puis nga tenu ma clip. Donc clip c'est-à-dire quoi? Clip il y a 13e apôtre. Oyo déchiri ba pesa na ba bisou. Ngati le Nathalie yango na droit lo ba te preuve ané po ba clip non bimité. Yo za lokolo mongo na kati ko mon libanda. Oh mais nga ba clip non bimité comment on ebiso ke wana ba basi na ni. Yo nga na ebité so za information. Tu le la pas clip à selfie, il y a symposium. Na générique il y a plutôt ya Yesu clip mususu non DVD bimie zate donc yango la za na mieux placé te oyebiso que non za ba jo to ba ser na ba ser non na za mieux placé te
na zela jour ekobima pour expliquer et là on a expliquer na vie to yebanga na yo mutu na mutaza so mwasi oboti mwana alinga za lesbienne obomete opese conseil pour se revenir na pona mais soka lingité laisse lui faire sa vie voilà donc tant que Kofi aza mutu mo azara azana démocratie dans le sang faut na démocratie na makila ko boya nini na opinion mutu te yo apporter ka conseil soka yo kite tika voilà yango wana monike nazana lelo lo basi yango tenga nazobeta ka sete po moni lelo batu balobaki trop bagangaki babimisaki balbum batu balobaki mabete te normalement merveille ramo batu babe mabete bazaki na air murupi na réseau loba parce que Muchiki Bara yaki mais ça est loté bana zebola yaki et ça est loté mais selfie yé batu babini comprendre eza mabete soki balobi pe non Muchiki Bara ezaki ba vangu biso za to na posa de Muchiki Bara beta lokwa selfie to za ni na posa selfie beta pour prendre le roi ndenge beti pourquoi Muchiki Bara pour cheka pour déranger bat déranger te ezaki ba vangu eza lokwa ba nemo le ozo préparer disque oza na ba fan ba na posa ba mona elongi na yo ba ibaketa te Kofi Mikolo aza na bota boy Mikolo Kofi azola ta ba boy aola ta ba po Mikolo te morana ba Galiano on pas da mbuta ba Galiano ba nina ba Galiano de Mikolo naviguer bongo donc ko ba bana ba illusion po ba mona ngo po ba to bana Paris ba monote les sani ba moneza par ba émission na par clip au lancer clip mo bo moni te Kofi ne mona ko facilement ba ma lecteur signé ba to si le ba vieux za ma tête il faut mona muscléation asa trop musclé on pas ba serre ba Kofi fil ba ozo confirmer les camarades dans le bagarre que notre yosa jo abajo ningo ozo lobela on babi Mikolo yo to ana nini moko slogan moko baolo ba roi laisse le roi adorer sa reine laisse merveille et tant ngasko merveille pour ngana roi te parler adorer son patron. OK, ça c'est bon. Cela veut dire quoi? Kofi Olomide sur monage batu sur batali mais quoi de quoi menti le azara zo garder beauté nzulu câble comment leader rose à la bogara boyko asala nini do yango wana yango moni to cheba babilo wana ezalo kwa epesa tapo batu to batu bazala impasser pour mutu so batu so ba resouffler zo monota ko piquer crise pour ko fa boyi ba dégâts wana to batu na Irlande 1000 personnes pour to perdre batu na France mes condoléances 120 de personnes ba kufi to perdre pe na Goma. Voilà, mes condoléances batoto à Goma, batoto à Katanga, batoto à Bukavu ya Goma, kalato robeta tout. Donc, tu n'as pas perdre des sous bafana profiter. Pour mutu efficace au na profiter à piquer crise. Ya to beta dimo biloko wana mais ce que l'air ndé marambo ye pona ebisaka batu soko simbite nga il faut na kene libela. Apparition 13e apôtre. Les Romains vont se poignarder. Album bimi monde entier tomber batu ba tomber maboko likolo. Faut mona force. Merveille Rambo. Ouais. Oh, la dernière question pour toutes ces émissions. Merveille Rambo avant quartier la tête autour n'a raté parce que abet arabisoka aboy. Parce que après quartier latin, Merveille Rambo a aucun de wapi a osala nini. Après quartier latin, on comme ministre information à Congo. OK. Monde entier va tala yo ba dédicace. Et puis au Lobanini, des tas qui va programme ma quartier latin. Pour la Sili, ça n'a pas le Kofi Fil. Na pas sanité mon vieux Jean-Pierre Ntao, le professeur de Louvain. Kofi Fil dans le sang. Na pas sanité grand prêtre de l'an de Muzinga Mokonzaren vient en Ngaï. Na pas sanité grand prêtre de prêtre Maloulou Jean-Jacques. Les dollars herbivores, mon vieux, c'est très puissant. Na Kabolo na Moututi, yango mon raso Mutalinga kota stop. Mbila lobby stoppé. Allez tamboyoza privat et vient en Ngaï Tongo. Na pas sanité grand prêtre Alexis Maloulou. Buka Saken, grand poète Georges Galoum, éléphant de l'île, Moutambong à solo, la PCL Liliwana, la Bosanité Nissé Maël, Hakim Presse de Lausanne, merci Patrick de Panama, merci de Ronanga Patrick de Panama, Tokozaki Patrick de Panama, na Paris contrôlé, Patrick de Panama, Nicolas n'a habité dans la Bella, on contrôlé Bella, la Bosanité, pas de plus de dit partout soda beauté si premier à Massanangan Zingankouv, on appelle générique Zingankouv animateur, on a vu ça bêtis des plans. Des génériques en voûtement, on appelle si mon mine est si rebengo, fragile, poupée fragile, na Bosanité. Et puis ça peut mon mine en botte. Bébé très bien, on a balité. Bébé très bien, na Bosanité, Bakofifi, tout sans oublier la plus belle des belles, Naomi Bakaji, et fragile depuis Orléans.
ya fleurisaka so tali boto bandi olela tali ka boto talaka mais pe chose fleurir boneni nazolela. Voilà. OK. Voilà donc Isaki Kabongo ça dit eza merveille Rambo. Merveille Rambo azara soka za place wana taka muta azngara émission fanda tel nga émission telema pour azonga simata rabatu Jean-Jacques Maloulou le boss silencieux merci na yo tete ndai maboko bank Landimbo Sarkozy merci na yo et puis pour anité na Eliezer Eliezer na ndeko na ngai moko El Marador Eliezer yo pesus na robo sanate Stéphanie Lebana Shadrach Chibango Papa na Maglo Tracy Pro Melenga bientôt donc toujours déjà tout beaucoup tamoko parce que Alliance Ezokota Alliance Ezokota et Adam Siluzolo bientôt asoko ma papa même condoléances na yo Papi Guéné tout ça de cœur na yo donc nous autres allés même on lit mozali place matanga ezali Matika Songope sous nazana yo Herman Amporio Poinité Ange Akimbe Nakubo Sanapete il dit Akimbe pour nini le très spécial le très mystique Tonton Banda de la nation qui t'a encore Evra Bisangu l'homme à la Porsche Cayenne très mystique Masalanga yo mikolo na comme na masa oyo camarade nanga mikolo yeyo pour batutu bakomi mabe na préféré nanga ye masa wa bien kitoko